Voilà. En tout cas, bande kolanga na mona kabolo bakake yango tata Simon Kimbangu azaka kanzambe ya ba noir, ebongo ba chinois, ebongo ba arabe, ebongo ba indien, ebongo ba nani. Azanzambe na bango te kaka nzambe ba yindo ndenge bolobaka nazola kisabino. Nazola kisabino na ba preuve na ba photo makambo ndenge zokende. Tozo tambola molo makambo ya nzambe tozo na presete kasi tata zo tambwisa makambo na ye malembe. Chaque nzoto oya chanzaka aka kosala makambo mususu pe ya minene. Na 1921 asalaki oya salaki et après tango atiki nzoto wana ayeko s'incarner na nzoto na ye ya 1918 na nzoto ya papa Diangenda sali ya minene tomboli lingomba ndenge bato balobaka lingo kala lingomba kimbangiste ezalaka te Diangenda panza lingomba ye moko tata Simon Kimbangu yebaki ke photo za l'église kimbangiste oyo kotambosa mokili buyoka ba réalité bande konanga bozala branché makambo minene ezali na tango tata Diangenda asalaki oyo asalaki na tawana ngaiko kende asenkarne na nzoto na ye Simon Kimbangu kianga ni toza lelo siko makambo ebandi lelo makambo ebandi bande konanga makambo ebandi tozo kende sikoyo le 12 octobre na novembre mindele bayaki na nkamba tata Simon Kimbangu kiangani alobaki mabota na mabota bakoya na nkamba koluka ngai nzambe. Donc yango tomonaki na no mindele bayaki mais avant na kota na sujet important na koyebisa bino le 6 avril oyo le 6 avril 2024 obo kwa mabota na mabota bakoya na nkamba koluka ngai nzambe bokomona ya minene. Alors bolandanga bien Papa Jospé a sali tournée à travail. Oh, SKK. Atidaka ye. Donc, SKK atindake tournée à travail. Atamboli pays. Ake en Égypte, Boston, Bavardé, ake na Moyen-Orient. Atamboli bamboka ebele. Bamboka wana nyonso. Bato ya bamboka wana. Bazalaki na besoin ya koyankamba. Tata Simon Kimbangu kiangande mutawandai kozelisa bango. Dr Fazam Kamalabadi azalaki na président des États-Unis aye koyebisa bango tango otaki nkamba zonge États-Unis ke nauti Congo nauti okuta na nzambe donc nzambe azalaka na Congo nde aye kobengisa Tabaris prince héritier baroi président Xi Jinping ya Chine ba ministre ya ba chinois religieux Bouddha na ba islamique asololi na bato ya mokili mobimba basali feti munene tangu tokoti ya 2024 nde bango nyonso basengi na Papa Simon Kimbangu akende po ba organiser feti munene avant le 6 avril nde tata bimaka te likambo na esengi bino yango tata tellement abimaka te nde ikotinda délégation ya Papa Jospé Lwanga na équipe na ye bakende kuna avant bango bayankamba nde bango bakendaki bayeko kende na Dubai eza place oyo roi avandaka na grande mosquée ya Islam eza kuna na Dubai donc bandelaki nde kuna na Dubai basalaki conférence munene oyo Vatican pe atindaki bato ba chargé ya relation internationale bazalaki na kati ya feti wana ya nyonso oyo bolandanga bien nakoloba sima nakoloba non siko nako célébrer esengolanga sima natela bino de ba photo mais ba comprendre ite na banda ko expliquer bino bien donc daki bit ya conférence wana na Dubai ezalaki pona kolobela spiritualité ya solo ezali wapi na conférence wana nde bayo kopesa coupe na Papa Simon Kimbangu balobi Papa Simon Kimbangu azali guide suprême ya spiritualité donc tant balobi guide suprême c'est que azali nzambe ya mindele kutu bandimi ye mindele bazondima bango bazaka mayele koleka biso tona biso limité la Bible nous dit bango kuna batangi Bible te donc c'est ça toujours continuer nde baye kozwa photo ya Tata Simon Kimbangu na photo ya Tata Simon Kimbangu kiangani tous les deux donc ba memi photo ya chef spirituel ba ke ko la kisa ngo na papa ba ke lo sa papa amoni yango
ase ba photo ezali surtout na Facebook na ngabo koti bokotala ba photo nyonso eza wana ti ba memi photo wana bokomona ka mundele muka maneti aza wana ye pena atambola ki memaki ba photo explication nyonso ezali bokomona eza na kati papa amoni makambo ezokende bandeko nanga bino te bolingo fongola misu te bato mwindo ke onzamba abotaka yo nzamba zana nzamba zalaka bongo te nzamba abotaka te kuna baotala kutu kobota te kuna oko bota mawana kutu baotala te baotala guide suprême o don batali bena ke tata Simuki Mbangu aza nzamba aza na Congo esika bango nyonso bakotalisa Congo kolongwa na bango Dubai bayeko kende Pekin eza pe na Chine kuna pe na Chine batu ya minene bayambi likambo ya tata Simuki Mbangu ba photo bozomona eza wana et puis Xi Jinping aza président ya Chine donc aza lokola guide suprême donc lokola maréchal président ya Chine azui photo ya tata Simuki Mbangu atie yango likolo ya ba photo na ye andimi tata Simuki Mbangu andimi tata Nzambe andimi ye et puis bato ya minene nyonso ya Chine bandimi tata Simuki Mbangu bandimi bango nyonso après baye kolongwa na Chine na Hong Kong eza ville ya munene lo bakutana bato ya minene basololi basali susu conférence soirée organisée na kati ya Hong Kong baye kolongwa Hong Kong baye kokende Moscou na Moscou ezalaki invitation ya président Poutine ye moko abengisaki bango pona monnaie oyo esangisi ba pays ebele Russie, Chine, Brésil, Afrique du Sud babengi yango BRICS. Donc BRICS nde monnaie wana nyonso tokolia monnaie ya tata Simuki Mbangu donc tana kosisa ngo siko na banda fête ya makambo nyonso na yeli bino monnaie mokili mobimba déjà kuna eza monnaie moko eleki dollar donc monnaie oyo koleka ba monnaie nyonso ya mokili déjà bango bakobanda monnaie wana eza initiation moko ya tata Simuki Mbangu ezokende malembe bokoyeba pona likambo ya monnaie tata Simuki Mbangu alobelaki yango et après ba risque ba yokozwa likambo wana ya monnaie bato ya liboso bayeko kotisa sa Chine bakotisi Brésil bakotisi Afrique du Sud bakotisa Inde donc natangaki kutu déjà bakombwana nyonso bango nyonso wana bakosalela monnaie moko papa Simuki Mbangu alobi likambo ya monnaie eza nzela oyo ezolakisa ke mokili mobimba bakosalela monnaie ya tata Simuki Mbangu monnaie ya tata Simuki Mbangu mokili mobimba yango tokosalela donc déjà kuna déjà bazwi likambo ya monnaie moko donc bamboka wana nyonso natengeli bino bakosalela monnaie wana ti ekokita na bamboka na biso nyonso ntango basilisi sujet ya monnaie kuna baye kozonga Dubai mpona likambo ya soirée ya au revoir donc na soirée wana baye kopesa bango ba médaille bapesi papa Simuki Mbangu trophée ya Palme d'Or na Abu Dhabi yango bozomona tata Simuki Mbangu asimbi trophée na ye oyo euti pa Abu Dhabi trophée ya Palme d'Or donc après kolongwa kuna makambo esange sengo moko tozokende kaka ebongo bino bakoko baosala te ebongo bino oh Jésus viendra bientôt oh Jésus envoya le roi Moïbi Jésus azana tata Simuki Mbangu baosala ne musala elongo me boyebi te vide tala mindele esika bakomi bokoyoka kuna lisolo te oyo la Bible nous dit kuna mambo wana eza te ebino botikalaka bongo me kandi nazotalisa bino baréalité oyo babitu vide biso oyo sagesse spirituelle nano ye te tomona bakomatere lokuta bolongwa kuna bokosutuka bozela esisa vrai bokoregrete bon tokokontinue kaka pourquoi Abu Dhabi apesi papa Simuki Mbangu Palme d'Or po baprojetaki filme ya tata Simuki Mbangu et puis batie bafilme ya bamvoala ndenge lekaka na nkamba
papa kisolokele papa de lungana papa de ngenda makamuka ndengele kaka na nkamba batali balobi wow onde kibonzambe zawa donc vraiment kibonzambe ezande na Congo nzambe ya solo aza na kati ya Congo na kati ya nkamba ta ba comprendre likambo wana nde bazwi trophée ya Palme d'Or bapesi nzambe molimo mosanto tata simaki mokiangani balongwe kuna bayeko ya Malawi tala ba voyage mosala papa lenge tala ba voyage tant bakomi Malawi basilisi mamunyoso na Malawi sima nango bayeko zonga Congo tant bazongi Congo bayeko ya tina nkamba pona kokomisa o nyonso tata simaki bango atindaki basali bakomisi siko trophée na maboko ya tata ndeko nanga sikoyo mundele kutu ye wana zondima tata simaki bango kiangani ebongo yo nzamba vanda kakati na yo bomoni siko kote siko makambo moni place bolamukela boze ya no mindele ba kolamusa bino et pourtant que nzamba sakati mso vanda na biso Dieu le Saint-Esprit bolingi na bino te bozaka nzambe babota kayete nzambe az esprit nzamba mona na kate siko bolingi so histoire kende mindele basala so bible bozela encore bino boboyi na bino ok biso toza deja na kati neti biso toza deja na kati biso otondimela tata molimo santo tosalaka oya lobi toza deja na kati ebongo yo okoya koyeba na reta yo kosutuka après boboyaka nde boboya bokosutuka bozela natangela bino bapays oyo ezoya na nkamba le 6 avril bozela natangela bino Vatican, Inde, Dubai, Mecque, na prince na ba prince héritier ba roi président Inde na Chine Russie monde wana mobimba bazoya na nkamba yaya le 6 avril c'est pour la première fois siko ba tala siko yo bato wana nyonso bandimi na bango tata simaki mbango siko yo moyindo yo boyi na yo oboyi me bango bandimi na bango tata simaki mbango nzambe na nga tata simaki mbango ye moko alobaki bakopesa bino raison bozela kala te baningi bapesa bino raison tata kala te baningi bapesa bino raison siko yango oyo ezoya bozela na tiana nzembo nayoki mposa oyoka nzembo oyo parti oyo esalanga bien ama nyapusa ngo pembeni bozela 2 minutes nazwa radio yanga napusa pembeni sango pembeni bozala ba je pardon muto mwindo alingi koyeba eloko te etali bino bofingana bino biso tokende dea
Natima. Ouais, Mazambe. Yabaki fulu kuna kasa ya lomo. Kwelane. Yaya, vous posez là ce que vous regrettez. Vous regardez des petits dans les